Bienvenue chez Posapoto Télévision, bienvenue à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ils ont dépendé de RO Kozo Libaku ya Rolanda. Moi, analyse pro Oyo, Nina Sela Bino na Tango Oyo na Monga Oyo, na chaîne Bino Posapoto, parce que vous avez belé, vous avez Posapoto, analyse pro et lalité, donc tout ça toujours dans l'actualité, de Biki na minutes Oyo. Actualité, Eza Makasi, ya Wabi, ya artiste. Musicien Fali Poupa ou akobeta concert mokolo mwa lelo na mboka ya Lyon balobi Lyon eza blonné lobezaki arrivé ya artiste Fali Poupa na kati ya Lyon balobi aza premier musicien congolais oyo abeti sala munene na kati ya Lyon oyo ezali na plus de 16 000 places balobi lelo déjà Lyon ekozala bouger parce que lobby tant akitaki na mboka ya Lyon Lyon ezalaki bouger Lyon eninganaki mpona kolakisa na bino ke l'artiste Fali Poupa aza grand artiste ya mboka na biso Congo oyo azosala fierté ya musique congolais balobi baloko botikala naka na bino baloko botikala toujours baloko pamba te l'artiste musicien Fali Poupa aza déjà wana donc je vous signale déjà que l'artiste lelo déjà concert ezali na mboka ya Lyon et balobi ba abonné sur ya Posapoto télévision balobi ba fanatique tout auto bengaka ba warrior boza partout dans le monde balobi bozanga te déjà donc balobi et pour vous signaler que l'artiste Fali Poupa a ça déjà sold out balobi sold out donc guichet fermé na minute so ba billet ezali lisusu te vraiment donc on a bengaka na ba warrior nyonso ya monde entier. Merci tout le monde qui ba warrior ba Canada tout le monde ba outi Londres tout le monde ba tout ba outi ba Suisse ba outi par-ci par là donc na minute so baza déjà na mboka ya France kuna na province ya Lyon place wapi artiste a bouger salle wana lelo artiste a beta arena wana lelo to ba isaka bino ke l'artiste Fali Poupa azali moninga na bino te il faut bondimaka donc Fali aza moninga mutu te na musique ya Congo. Je vous signale que l'artiste Fali Poupa ce n'est pas ton ami na musique ya Congo. Sala ba musique na yo bozo la soki na ba stream bozo la Fali na ba nini ya sota ba niveau. Avec Sabino trop d'avance comme Ross sur moto. Yango azomona bozomona trop d'avance. Donc balobi lelo Lyon ezako bukana lelo ba mama ya Lyon ba vendeur nyonso ya Lyon balobi ke na minitso yo Lyon eza bouger. Donc na minitso ba hôtel ya Lyon eza kotonda ba mama bazo teka donc pour parce que amutate ki sara bango aussi a déjà na mboga Lyon. Donc balobi avant ton dimayo ki oza international avant ton dimayo oza artiste Beta province à Lyon, Beta Bordeaux, Torondi Mayo. Merci beaucoup l'artiste Fali Poupa. Merci beaucoup. Balobi Lelo Eza Koyinda. Lelo ne le siji yango Eza Koyinda. Donc ba fanatique tout ba mourir tout ya bonne musique. Ba warriors ya Fali Poupa. Ba ibozanga te tous ala toujours wana na Lyon Lelo yo. Fali Poupa azo déblender Lyon. Azo buka ngo lisusu pour le bitan akitaki ezaki ya Koyinda. L'artiste Fali Poupa kiti na mboka Lyon ningani premier artiste international Fali Poupa balobi lelo ndeza lelo donc tokene toujours ko soutenir artiste ezaka lokomo ya pays quoi. Je suis là toujours pour sa poto dans le ciel toujours ba makamba bien quoi. Merci. Bye.